Mesdames et messieurs, en tout cas, je vous souhaite un cordial bienvenue sur K-Express TV, votre chaîne. En tout cas, je suis votre présentatrice Blanche Kibundi Kazola. Ravie d'être là encore une fois dans les séries de vidéos longues. J'ai fait des short vidéos, c'était pour des promotions, pour attirer les gens à nous découvrir. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de retourner dans des séries de longues vidéos. Et aujourd'hui, je vais parler des fruits encore une fois. J'aime beaucoup manger bio, j'aime manger organique. J'encourage aussi à tous mes abonnés de consommer les fruits dans les quotidiens. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de votre santé. Sans plus tarder, je m'en vais vous dire salut, bonjour la famille, Losako Bandeko, Abari, Rafiki, Kiamboteze Nozazingi, en tout cas, Shalom, Bisika Bozali, Kimia Nzambe, Ereni, la Mabota, la Bino, la Misa, la Bino, Nzamba Lola, Amon, la Bino. Vraiment, Bisika Bozali, na sepende bozola ndanga la mokona lelo, nazo be na tia na fruit. Elo nye comme la kabiso, soto les fruits, kaka ya pamba sans quoi associer biloko mususu pendant 30 jours. Est-ce que ça malamu kolia kaka fruit ya pamba pendant 30 jours? Et même makamba bien ba mtu ba lobaka iko kondisa yo ko peso taille mo ya bien, biso ba mama to linga taille bu mo ezala te, soko le ba fubo iko kitisa vraiment bien. Mais est-ce que ça malamu oliaka ba fruit ya pamba obosa na biloko mususu yango na to ko découvrir na émission na biso ya lelo. Vraiment bisiko zali fanda tia kiti zo ma verre ya mai olandanga tina suka oko découvrir ba makambo malamu auto négligea auto yokate na ba parents pour moni on donne que c'est qu'on a biso na monde lelo ya avancement et technologie tozo yé quoi de temps en temps pour la partager pe ba expérience na biso. Vraiment kolia fruit ndenge na lobaka eza malamu po fruit eza la biloko malamu na nzoto eza na biloko malamu na kati nango ememela biso na banzoto na biso bo excusez nga pour na erreur en tout cas eza na biloko a bien o ememaka na nzoto tango ozolia ba fruit ba ke fruit ezaka mingi riche en vitamines ezaka mingi riche en minéraux ezaka antioxydants ya makasi eboma ba microbe fruit pe eza na ba fibre ebele na nzoto tango ozolia ba fruit na yo mingi yebaka ke oza na ba chance ebele o perdre ba poids parce que na kati ya ba fruit eza na ba calories mokie esalaka koko perdre ba poids facilement soko oliaka ba fruit mingi tango ozolia ba fruit mingi yebaka ke ekopesa yo énergie et puis ekohydrate nzoto na yo ba sucre naturel oyo eza na kati na ba fruit bandeko na nga epusaka mpenza énergie ya makasi na nzoto na biso yango moni ba sportif mingi balinga kolia ba fruit surtout ba banane ba fruit ya ndenge na ndenge ememaka mpena ba énergie lokola ba betterave eza bien mpona ba énergie ba nguba ememaka ba énergie tango oliaka ba fruit mingi ozomona ke teneur élevé ya mai oyo eza kati na fruit yango ezosalaka nzoto no ezala hydraté ki di nzoto eza hydraté yango ezosalaka eza koaméliorer même digestion na biso ezosala mpe ke ba intestin na biso ezala en bonne santé po ntango oza hydraté oza na ba constipation te ba intestin na yo mpe ekozala en forme eza kodétoxifie nzoto na biso kolia ba fruit esalaka bien ekotia nzoto no léger yango mona ntango ozolia ba fruit mingi ozomona mpe bataille no mpe bando ezala toujours bien fruit eza important eza recommandé bandeko toliaka fruit tous les jours eza te ke lelo lelobi olete te lia fruit tout le jour kolia fruit malamu eza ndenge nini lia fruit na tongo en jeun yango esalaka mpe malamu po esunga yo obénéficie na ba bienfait ya ba fruit ntango ozolia fruit en jeun ekodétoxifie nzoto na yo mpe bien okobénéficie na ba nutriments nyonso ya malamu oyo eza kati na ba fruit lokola ba apple bafui lokola ba pomme rouge ou verte sukola ngo bien brosse ngo bien ko vendre ngo pe na mai na bicarbonate o fandisa ngo microbe kufi o brosse ngo bien lia ngo na ba poso bandeko tango zolongola ba poso ozo rater ba biloko ebele na kati na poso bafui lokola ba fraise lia ngo na ba poso lokola ba betterave sukola ngo malamu brosse ngo sala ngo na ba poso lia ngo na ba poso wana est important eza lokola ba banane te faut boire ba poso ba ananas faut boire ba poso ba papaye boire poso mais ba fruit mususu moto oyeba ke fo na kolia nga poso sukola ngo ka malamu liango na ba poso ekosala yo malamu fu no mama to kolia ngo ndeni fo kolia fruit ndeni na lobi en jeun ou soit to kolia ngo pe 2 heures du temps avant olia déjeuner olia
lunch na yo ou bien dîner na yo et puis 2 heures après dîner ou lunch na yo linga ko espacer tant ozolia fruit tant osisika kolia mbamoko eza conseiller te po fruit ndenge eza wana teme ezala ba ma ebele teme memela biso ba énergie tant ole fruit direct na bloka kolia ndenge na sali ba recherche ezopesa ete okosanga olia ngo bongo omona ke okolia pe malamu te po fruit déjà ekolongolo nzala pe o consommer bloka malonga mukie omona ke tant ozolia en même temps fruit na bloka okolia mukie mais fruit wana ndem te sala ke otonda mbangu yango na ezaka conseiller lia fruit 2 heures après le repas ndo ko bénéficier na ba nutriments eza pe na aliment normal ekosala yo malamu. Bato mosusu baliaka 30 jours azoliaka fruit na fruit pour alinga bimisa ya bien eza conseiller te eyaka na ba effet ezali positif eyaka pe na ba effet négatif na épingle ba effet positif siko na sokota na ba effet négatif oko perdre ba poids eza bien pour na mutu alinga ko perdre ba poids eza déjà positif mais eza pe négatif na mutu alinga ne perdre ba poids te oko perdre ba poids makasi so zoliaka fruit na fruit 30 jours sans o associer babiloko mususu okomona ete biloko ozolia fruit ya pamba fruit mingi ezala ba protéine pe mingi te ezala pe na ba graisse te eza pe na ba minéraux mususu eza na ba fruit te ozoka na ba biloko lokola ba poisson ba viande ba biloko mususu na ndenge na ndenge ba champignon donc combiner fruit na fruit sans combiner biloko mususu eza ba problème pe belle et comme maintenant déjà perte ya musculaire omula kondo perdre ba muscle na yo pona nini ozangi ba élément be na nzoto oko perdre ba muscle no pe ko koma faible yo no pe mutu okomuna okoma na ba faiblesse okoma na ba fatigue pona nini o associer ba biloko mutu ozozanga ba protéines ozozanga ba graisse na nzoto et ko faire perdre yo énergie po énergie yaka na ba protéines na ba graisse na biloko na tango combiner de énergie yaka okoma vraiment na carence nutritionnelle okoma na carence yango wana faut ko combiner pour ba biloko mususu ba vitamine B mususu ba fer ba calcium ba acide gras oméga 3 orozonka na ba biloko kolia na ba poisson donc eza important ko combiner soko lingi nzoto no vraiment ezala bien ozala en forme organe no et fonctionner bien et senge na yo oyeba toujours ko combiner pour la santé osseuse na yo faut le combiner soko combiner te o perdre ba mikuwa na yo comme penda faible o perdre beaucoup d'énergie même d'une manière cérébrale ba cerveau na ope comme affaibli pona nini ozolia kaka ba fruit ya pamba ozo ko associer biloko mususu te faut ko éviter ko sala exercice wana ko lia kaka fruit na fruit 30 jours ba ntu ba sala kango yango nga na ye ko yebisa bande ko na kat na ke express bande ko na biso bolia ka vraiment malamu boyeba ko combiner eloko nyonso eza malamu sinon te oko bima vraiment ko muta malnutrition oko mpena na problème ya santé makasi pona nini yo moko na ba bisala sala na yo au baby régime alimentaire non toza toujours na besoin ko combiner biloko nyonso po nzoto na biso et fonctionner malamu tolingi malnutrition la banzoto te tolingi kozwa ba infection te tant tozoliaka bafuna bafe bamakamso ekokoya omona ke masse musculaire ekondi santé globale ekomi na baproblème ememaka même baperte ya cheveux soki ozoliaka bafui okombine biloko mosusu te okoma même na problème ya poso na yo baongle na baminzaka no ekoma kokatana poso no ekoma très sèche en tout cas système immunitaire na yo mpe ekokoma affaibli faut kosala très attention na ndenge esengeli na biso kolia oya kokoma vraiment vulnérable na bainfection na bamaladie yango wana tozoconseiller toujours régime ya 30 jours eza composé seulement na bafruit eza koentraîner déséquilibre nutritionnel eza koentraîner bamaladie tosala attention fruit ezali malamu fruit ememaka bonne santé yango wana esengeli na biso kokombine kolia fruit tous les jours mais kokombine yango na babiloko lokola bapoisson baviande bachampignon vegetable comment on dit légumes maki babiloko nyonso toliaka dans le quotidien ezaka toujours important mais toliango d'une manière équilibrée d'une manière modérée to exagérée quantité te yango ekosala ke
tozala en bonne santé. Vraiment pour na lelo yaonde nazaki ya ko partager nango na tia na fruit. To consommer fruit eza bien, mais to associer yango na ba biloko na biso tous les jours to pona. To boya ba biloko eza ba junk food, ba biloko eza ke biloko eyaka na ba boîte de conserve, mais soki biloko eza nango naturel, biloko yo moko olambi na ndaku, po ba biloko ba restaurant ba mungu elekaka, ba ingrédients elekaka, yango nde affectaka ba santé. Mais soki yo moko mama ozwi responsabilité no ya kolesa famille na yo, ozo contrôler ba sucre, ozo contrôler ba mungwa, yango esala ke famille na yo ezala en bonne santé, sans oublier komela mai malamu, komibatela malamu, yango nde Nzambe alingi biso bana na ye, apesi biso makasi, apesi biso mayele ya kopona eloko malamu, to pona ya malamu, to pona fruits, légumes, to pona pe ba viande mais d'une manière modérée. Soki omoni ke ezonu yo otiki, mais soki omoni ke ozo zanga mo ba supplément mosusu, o compléter ngo na ba supplément na ba comprimé et kosunga yo toujours, mais to batela ba santé na biso po vie ya mutu eza très précieuse. En tout cas, là où vous êtes na lobina, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse K-Express TV. On se revoit prochainement. En tout cas, Nzamba Lola apambola no bisika bolandi ngai. Bo partager vidéo, bo liker vidéo pour na ko soutenir ngande konabino. Vraiment, on se revoit prochainement. Au revoir.